frère Caleb Diana Makila. Le président national, le président Essonde, le président Caleb, le président Balesonde, le président Koba, également l'artiste et musicien Dina Philo qui est venu pleurer les artistes camerounais. Je Boya nami tuka po batu bamona. Ouais. Mais biso to wando ke ba matanga ba papa sans suffisance to ya pena makolo beti makolo bana non je n'étais pas bakunda qui pas balela qui na Notre-Dame. Et au beti makolo ti po ngadi boezo transport, au transport les autres embouteillage. Mais to bando ya oluka ko mieux laxate. Mais le long na théâtre moins pressé pe wana et ça biso passe et en plus musu so sepelité na otombo mamuninga akekota bikota kote pe muninga wana lokwaza na nzambe te. Du coup au monde a vu abatu zoke. Mais l'ouest pour nous tenir mais balouam sueza pesa normalité. Même pour nous Diana, moi je suis réfléchi, beaucoup réfléchi sérieux. Nazam médecin te. Mais na lobi que en kesa mingi à partager. Togosa na mabe mais ce qui lobi moko za souté ça ne sert à rien obeta mabe wana on se comprend et le bomi biso ya wana mais place ba bazali moi ba conseil pe sa marka et toujours qui charge ya sola sola voilà et là on a aussi na ba comédie tous à la bomoko tous à la ini conscience na biso et ça là total nana ndima ke diana otika biso nana ndima ki ve maxi otika biso nana ndima ki mama chako otika biso quoi quoi bon tout ça na mabe a quoi ba to ina na to finga na to tongana na bino ba comédien banda na mama Mindondo tina lelo to maka ba KDC non il y a rien sauf que eza ndenge nzambe ndalinge ezala on comprend donc to ko kanga ngo teza mystère ya nzambe so nzamba décider que tout o eza ba comédien de bazo kufa pona masolo ya culture ya Congo o ka masolo ya ndule ndenge ko tambola kaka awa na micro libre Oza libre loba. Bon, toujours souhaité pour vous les alati, pour ma campagne à la bien. Mais espérons que vous alati et aussi la nzamba au idée sur vous alati. Ndenge olingi kasiko finga tepo jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo o consomme information ndenge esengeli. Yabiso na bino 24 heures et information et culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Hey espoir ezakaka tomona na tokabwa inete mais lelo nde toketika Diana na ndako ne ya suka toyebi ke tokabwa na ye na nzoto na molimo tokabwa na ye o to banomoni ka lem susu so tokoti na ba CD na biso kalo to banaye ko tourner nde toyeba ke Diana tokomaka ko regretter. Voilà. Merci. Question? Est-ce que conseil nous peut sur l'artiste au Botikali ou quelques conseils? Na conseil na biso o Botikali toyebaka ndenge ni tokoki kotambola. Pour même na kati ya famille so bo perdre mutu conscience na biso bato Botikali na mokili
tovandaka mpona koloba ke biso mpe toyeba ndeni tokotambola ndeni tokokozala donc ezalaka kaka bongo po jour liwa eyaka eyebaka te nzambe nde moto ayebaka yango babi tomilengeli malamu mpo toyebi ngonga te mpe toyebi mokolo te voilà to question mpo na nga na koloba kaka basenga nzambe kimia mpo kimia oyo moto ya mokili opesa bango eza nango na litomba te mpo motu mosusu ya mokili akotyola ye apesi yo kimia apesi yo conseil make mopanzi atyoli me kimia oyo nzambe apesaka nzambe atyolaka te donc bazalaka motema monene bayebaka kobatela bana ya diana mpo bakotika liso omona mama na bango te bango nde batikali baparent ya bana diana babokola bana wana malamu na biso mpe bakolege oyo totikali tolekanaka a tout moment toyebi ke ezalaka pasi so tokufeli mpo tobanda olekana lisu na famille wana ekomaka pasi me tolemba te mpo azalaki moko lokola biso vraiment bana bana o mikie. Merci Mami Bakata. Tiembele koyoka epe kokende ezalaki vraiment pasi makasi à tel point que tiki biso atana maloba na monoko te eza pasi eza vraiment pasi. Alors que bandeko belé ba comédien bazawa na ba rancune peut-être belé songolo pa la mer komona ndeko na biso ya leçon ni ko pesa bandeko na biso. Bon, leçon na ko pesa même la Bible dit hein toluka kimia na bato nyonso toluka vraiment kimia parce que on ne sait jamais lelo to monani lobi to ebite eza tour nani toluka kimia ata soki muto asalaki o mabe yo mikitisa kaka so mikitisi ça et perdre nango l'autre par rapport ça va te rendre plus fort parce que yo ndo comprendre que il faut na mikitisa pona luka kimia asengi na bandeko nanga to luka kimia kaka so za kamna mutu luka ebo bongsa po rachetons le temps car les jours sont mauvais. C'est vrai que ça comme ça situation moko ya passe surtout pour la famille. Bon, je dis à la famille courage. Je sais que Diane était vraiment beaucoup pour la famille et disparition naie et puis si passe makasi. Maintenant senga courage pe tozo bonde pour na nzamba pesa kimia parce que muto ko pesa kimia na makamunyo c'est ça ka nzambe. Parce que batika na passe makasi. Ouais. Pasimi. Nazwa tam ya ozane mingi te. Mais na sala ni 2 films auto-joués ba principal. Show na rayon et puis pièce moko ebimate. Donc Atouakoufa, tout regrettar. Mais je dis de tout mon cœur devant Dieu pour Diana passe. Donc passe penza. Donc pour nos collègues, nos douleurs. Bon, en fait, les pour nous il faut tous avoir conscience. Tous avoir conscience. Parce qu'après la mort, il y a un jugement aux autres élabitions. Ça, c'est un. Deuxièmement, tout est que milieu autofani, batunyo se bat nzambete. Parce que le théâtre n'a qu'à les acquis, musala le quoi musala nyos. Mais le commis, mutaoya ne pas yebana, mutaza en posa yebana, mutaza en posa à comment le quoi mutumo oya kutia ça déjà 20 ans, à ça les 10 ans. Mutuana a touché n'importe où pour qu'à arriver wana. Boza a botala. Bomona que bamsu boya awawa. Boya namituka pour batuma mona. Vous voyez? Mais bisoto wando ke ba matanga papa sans suite to ya pena makolo beti makolo bana non je n'étais pas bakunda qui pas balela qui na Notre-Dame. Et au beti makolo ti ponga bibo ezwa transport. Au transport les attraba embouteillage. Mais to bando ya oluka bomela xati. Mais le long théâtre moins pressé pewana et ça biso passe et en plus on se soit sépélité na otombo mamuninga akekota bikota kote pe muninga wana lokwaza na nzambete du coup au monde avia batuzoke mais l'oueza pour na mutunyo mais baluwa msueza pesa normalité
Même pour Ndeko Diana, moi je suis réfléchi, beaucoup réfléchi sérieux. Nous avons médecin, mais nous avons que encaisser mingi à partager. Donc encaisser pendant mingi. On a un peu de long parce que même temps avant ma cambo bimaki, moi j'ai pris mon téléphone, on est dans la chambre. La taille na YouTube na moni et belé belé ma cambo n'habité na bengaye. Na numéro na Vodacom na bengi. Oui, il y a le oui dadi ngabi. Mais ma cambo no yo kezani. Oza un problème te tout et tout. Na biso 8 ans. Tokuta neza pina malamu. Tokuta na pita bengate. Na koma film ya moko il faut to sana yi. Na bengi to fixer les échos prévenir lo abina ba embouteillage mamu be na ngabité. On souhaitait même là nous na njil même 2 jours aussi ça va tableau na. Et après ayeba na malade. Un dernier mot et puis ezaka ke bino ba journaliste bo sunga biso bino ba chroniqueur presque les 4 organes où ils ont mérité respect belé. Alors vous salissez biso parce que tant parmi nous babilo monsieur Zobima et ça ba nous pas encore supporter parce que ba médecin balobaga tant toi que c'est un problème tous a na circulation à 100 et ça plus rapide na butu et circulation à 100 on a so écouter un accident vasculaire on ya moi ça la biso trop ba crise AVC donc et là on sait na bino bo salissez biso na ba respect biso dos moi je connais la presse son a tellement parce que na yebi oboza muso yebi bino ta ko ba no leka pe non leki mais na tellement qu'on a bi valeur na bino donc bino bo sunga biso na musala oyo et puis bo za peta ba conseiller quelque part ou une émission beaucoup plus ça peut tolérer l'émission sur briefing avec mission et sunga pe biso pour toi avancer pour la pambola bino mi pour accompagner biso soki toko ya kosakana te banda to bandi masolo depuis Mkolodiana Koufaki, depuis tout cela qui te l'ont là qui est dans ces Joseph Tomatier Boye, c'était vraiment impeccable. Donc, compréhension, on a tout même la famille, si on a tout comme l'élo. Donc, c'était ça. Donc, entente entre nous les artistes, la famille, c'est pourquoi Makametamboli, vite, Yambomoni, organisation qui te robot. Ok, un mot na famille artistique et famille biologique. Vraiment, surtout la famille biologique. Là, on aurait vu ça, les alliés, pas tiens à Moutou, les Anzambe Moutapesaka, Nzambe Moutabotolaka. Nzambo a pesaki bango yana makila, il y en a pas botoli bango yana makila, il y en a pas comme ça la grâce ouana, aizana makokinyo so ya kozongi sa yana makila mususu, a koza pesu koleka susu oyo, soki bazana kati ya cohésion, bazana kati ya kondima. Ça c'est le message qu'il faut lancer dans la famille biologique et pour la famille artistique vraiment là on a aussi la famille artistique toi campiko to continuer là où tu as kené nango to linga ba ku faté mais toi campiko cela veut dire quand tu télémi pour dire que tu tiens organisation moko boy pour la collègue na biso tout le monde a tia loboko sur la patte moni mutina mutache ki loboko na ye ezaki okanga ya poser yaki okanga ya poser fin de compte to sali biloko o to takami pour tout ça là. Et grand merci na comité Mobimba oyo échapeauté obsèque à Diana et sans oublier Yemoko le leader le président Massoumou Yala la Fumambanza Mbote avec la NTPC. C'est que nous disons souvent la NTPC le Komakas est dirigé par lui-même. Vraiment on était ensemble. Tout Sali Makasi. Grand merci aussi na Major Bissadidi. C'est le producteur le plus suspect. Le producteur wa banda masolo donc Diana Oyo qui produit à Major Bissadi, Major Azoy dans le néant. Elle était danseuse quelque part. Azo Kene côté la danse mais Major Azoy à côté dans le monde artistique aujourd'hui. Elle est devenue telle qu'elle est là, paix à son âme, elle est partie. C'est que Bisoto Tikali, la famille surtout artistique, Toyeba, Kokolisa, c'est ce qu'on appelle Bolingo. Et le vrai Bolingo, c'est ce qu'on en a besoin. Na ya libanda na ya ba diaspora na biso na kati surtout kolisiango to lela ka souté na makambo kili sans oublier aussi la première dame na biso batika biso té quand on parle de maman ni maman tout le monde maman Olive Lembe grand merci maman avec ton geste maman Denise Nyakero la fondation a pensé qu'il sous donc grand merci donc tout le monde que nous sommes entourés. C'est ça qu'il faut dire. Après Awa, victoire, cimetière, après cimetière. Après Awa, il fallait qu'on fasse un petit tour dans la place d'artiste, mais
ça nous a compliqué, cause à quoi il y a Mikanda. Donc on viendra poser plaque Wana. Ah, dans le lot place des artistes, non, le lot la place des artistes était. Dès qu'on quitte ici, directement nous nous fonçons vers cimetière, vers Nécropole 2. Et après cimetière? Ah, bon, après cimetière, bon. Chacun, ben de consolation, d'engezalaka. Non. Et à bon côté. Ben de consolation. Ben de consolation, nous allons recevoir tout le monde. Ceux qui n'étaient pas dans l'organisation, c'est moi qui participer dans l'organisation pour y je ne sais pas qu'est-ce que l'organisation a prévu. Moi, je me limite par là. Je ne dois pas confirmer ce qui a ben de consolation, mais cimetière, mais les artistes seront quelque part. L'organisation elle est bien. Yango même on tina suka na kimia ibandaki kimia suki kimia ibandaki esaraki ezalaki te. Voilà, un dernier mot et plutôt Tikayo. Ndeko na biso akendeka kopema na kimia libo eza invitation ya mutu nyonso tu ata lelo keite ata 10 à 20 après oko représenter ka okendeka ko répondre na invitation ya liwa donc biso ne bato tika to mibatela to ba nini oyo ata lelo to keite otika nini na sima ba témoignage ni bato bopesa pona biso yango ka to mibatela to préparer lobi na biso. Voilà, merci beaucoup. Merci. azwaka lokumu mpo aza nzambe liwa eya volonté ya nzambe nzambe moto azalaka na liloba suka tolobi ka diana mpe manakima mabele ya bokoko bayamba ye mpe na kimia. Eza parmi ba réalité bato ba osepela nango pourquoi pour famille Makila bravo famille po bazalaki cœur ouvert pour na koyamba biso famille artistique bayambi biso bayoki biso ba comprendre biso to collaborer kitoko tina suka yango moni makamba diana nyonso ele kaka na kimia po ye moko pe nanu envie azale mo kimia yango moni pe makamba nyonso et que de beka na kimia voilà. Merci. Liloba suka ezaka merci na ba artiste nyonso bana poto na Angola pe na Kinshasa awa merci beaucoup na auto sala ipo na ndeko na biso tozo sala ngoti na suka merci na famille biologique et famille Makila vraiment na koloba na le père des orphelins azwa soin ya bana ya Diana na yebi ke ba kokufa te nzamba ko batela bango ba kokola bien pe ba kozala batu na se na moyi oyo merci beaucoup na notre maman chérie maman Marie Olive Lembe oya tika biso te azala na biso toujours en tout cas merci beaucoup. Merci.
banda na maami ndondo tina lelo tomona kaka baka dc. Non, il y a rien sauf que eza ndenge nzambe ndalingi ezala. Vous comprenez? Donc towe ko kanga yango teza mystère ya nzambe. So nzambe a décidé que tout o eza ba comédien de bazo kufa. Longo sombo donc vous êtes tellement ébélé ko bandaki ba collègue na mine belé ba kotaki banzela moko bo et ça qui a bête ndenge pasteur de ndesa lobaki donc bo kuma kolanda na moko sima mninga po banzela bo kende umgo futa bino. Si ce n'est le cas na kosenga na bato wana au pasteur de ndesa mona ki ba simbi ba kisi ba bongwana. Vous comprenez? Mais ngana yebi ke liwa eza ya moto nyonso. Eza te ke pona ozo sala pasi hein. Tozo kufa mezana bato mususu bakoma kosela ngo ba buzz ba komi kolomba be pona biso. Ozo comprendre? Mais son na yebi so ke na Congo il y a beaucoup de personnes au ba kufa chaque jour. Ozo comprendre? Biso tellement toza ba étoile. To le canal télévision ceux qui to kufi bato nyonso ba royeba. Ozo comprendre? Mais bazo même ngo nesi ko na ndenge mabe parce que babi bino ba comédien bo komi ko étaler fi na bino na ko étaler comment Monique biso to komi so moins de nini actualité côté moni bozala mbala mo so ba monde ati bozala mbala mo ka lecter vis-à-vis à bino moko nde bozala malade bo publier na ni na réseaux sociaux boé réseaux sociaux poison réseaux sociaux. Non, moi je me pose tant de questions to ko étaler ba vie na biso comment parce que au monde mutunio so aleka na écran batu balingaka ba ye ba vie na ye comment est-ce qu'ils vivre à sali nini on se comprend ba exposition ba vie na biso eza batu miso o baza ko sa ba exposition ba vie na bango eza cela n'engage que eux eza batu nyonso te ba komi ko mele biso nyonso na buzo ba moko o ngana zo boya nde yango wana on se comprend o ngana zo boya nde yango wana et tu que lomboto to moni awa na morgue cinquantenaire donc ils a rien tout le monde au cause avec na banzela na yo kende il y en a batebele bayebaki d'air na été voilà comprendre il y en a ça qui vraiment reconnu dans parce que so eza golé kana nzela batu bazo landa pe ngana vivant ba diana comprendre to na tourner na nine to na tourner omoni Rigini voilà na Rigini ba 2017 boy na bina yo bana ba landa diana bana bazo landa diana ba biso moi ba komba mike yaki na ngona mais diana pena au chapeauté voilà donc comportement na so yaki dinte ya monelo to senga na biso ba artiste comédien tous ont conscience pour bunda on ezaki dia ko ba dispute wana mutu akufi déjà bino ba comédien bozala ini bolela na ninga kimia mais ba dispute wana yaka par rapport à quoi na bato bazaki na ba yebaki na ba diana malamu te zoko mwana balingaka ba salir ba bebisa kombo ya mowe or mowe akana torte kapanga lelo tokosa na mabe mais soki lobi moko za souté ça ne sert à rien obeta mabe wana on se comprend lelo bomi biso ya ngwana mais place ba bazali moi ba conseil pe sa maka et toujours qui charge ya sola voilà et là on a aussi na ba comédien tous à la bomoko tous à la ini conscience na biso et ça là total nana ndima ke diana otika biso nana ndima ki ve maxi otika biso nana ndimaki mama chaque otika biso kwa bon to sala na mabe akwa ba to ina na to finga na to tongana era ngoyo to boy to pesa raison na bato to pesi président Mike raison o to pesi pasteur de la foi raison era ngoyo mais quelque part pe Mike la richesse to pesi ba raison ebele po ba moni e ba makambo e bimi surtout na liwa ya Diana et la ici que makambo Mike la richesse aloba ko ni razani na raison mais oui attends na bina kimango awa atana bina kimango aba tutu wa hotel so ba yebi na bango ba yebi donc yango to lobi tous doit conscience ba biloko wana et répéter lisusu te po comportement la biso fait na bien voilà on se comprend ngana zongma mukesima pasteur de la foi la rabengisa biso na njili na kangara moko lobaka ba artiste comédien tant que boko sosola boko bongwana na bosolo te bo bandu kindaka ka bongo parce que de bongo bon il dépend na conscience à mutu comprendre ngana ko banu teka nde na boye ngana bongwani mais tellement mité mato mona te mondima zo comprendre or nzambe pour aza les maîtres soki a pesara biso fitir na soto ye bango ne to sala na mabete voilà zo comprendre so nzamba tela biso fitir na so ni ngwana kuna na monango ne to sala na mabete neto kufa rapete siko omoni ke lelo oyo
la prophétie a passé de la foi et aussi réalisé. Ah mais oui. Par rapport à Maramba Loba. Oui, il y a un peu dans l'ingana loba na batu. Batu ba là ça théâtre charge té. Toi bien na famille auto outil. Parce que comment mutu musu na famille na bango ba na molimo limitation. Ba na molimo condamnation. Ba na ba lien ya famille na bango. Mais là rien na théâtre, so azuli kambe comme ka ba théâtre. Parce que comment batu ba contrôler ba marche na bango pe. Voilà. So comment dans tout là ça théâtre était malama ou c'est vrai. Mila théâtre to yebi na so ba bêtise les cas. To yebi na biso. Mais quitte à biso to science na bosolo to bongwana. Lelo to la Diana o to ndima te ke Diana o tika biso. Merci beaucoup. Donc merci beaucoup. Merci na bino presse en tout cas to moni appui na bino depuis Diana Kufa bozala na biso. En tout cas merci na bino presse. On a une question na bike yo loba. Ah ouais, bonjour. Ouais, ça va. Snack et Salini. Salini. Parce que snack et ça, il faut avoir eu. Pour ça, tu vois. Yondo ça qui faut. Il y a battu, il y a battu. Il faut ça qui faut. Il faut snack. Snack et Salini. Au plus, c'est ça. Quoi du zinc là? Le président Massouma, le président Essote, le président Caleb, le président Balesombo, le président Koba, voilà également l'artiste musicien Dina Philo qui est venu pleurer vers les artistes comédiens. Je vois Amos. Ah, tu vois, j'ai fait.
Tantilinda Brifi. Voilà, le canton, le CGA, Papa Tsakala, Fatou Kaombe, Belvi, TV, Belvi, Thérésia. Voilà, là c'est la grande action des artistes et comédiens qui sont entrés de rendre hommage à leur collègue Diana Makila. Voilà. Rapidement s'il vous plaît. Voilà, je veux également qui a écourté son séjour aux États-Unis pour venir rendre hommage à Diana. Esika ezalaki kuna na États-Unis na ville ya Dallas pe Boston mpona kolela ya yembeko Diana Makila oyo azalaki moko acteur bazali kotourne na Bellevue Télévision. Merci Maman Alimba. Comédien de la RDC qui va honorer leur collègue Diana Makila. Voilà, je vois le président Massouma, le président Essote, le président Caleb, le président Balesombo, le président Koba, voilà, on verra également l'artiste et musicien Dina Filé qui est venu pleurer vers les artistes et comédiens. Je vois Amos, Tantilinda Brifi. Voilà, le canton, le CGA, Papa Tsakala, Fatou Kaombe, Belvi, TV, Belvi, Thérésia. Voilà, là c'est la grande action des artistes et comédiens qui sont entrés de rendre hommage à leur collègue Diana Makila. Voilà. Rapidement s'il vous plaît. Voilà, je veux également qui a écourté son séjour aux États-Unis pour venir rendre hommage à Diana. Esika ezalaki kuna na États-Unis na ville ya Dallas pe Boston mpona kolela ya yembeko Diana Makila oyo azalaki moko acteur bazali kotourne na Bellevue Télévision. Merci Maman Alimba. Merci à Rine, merci à Martini, Bossantou, le Kétu, merci d'être là. Voilà, Bibou le Mao. Voilà, là c'est la grande famille, là c'est Mino, c'est Fera. Voilà, là c'est les artistes et comédiens qui sont en train de défiler. Merci à tout le monde. Voilà un peu. Voilà, nous invitons Bellevue TV, merci, qui a écouté son séjour aux États-Unis uniquement pour venir rendre hommage à sa sœur Diana.
Diana Wakila. Merci. Nous invitons le comité national des Jeux de francophonie. Comité national des Jeux de francophonie. Le comité national des Jeux de francophonie. On a réalisé que à 15h, 16h, dit comme à 17h, on a ensemble. Ce qui veut dire et on enseigne avec beaucoup de respect. Vraiment, on enseigne l'artiste Bazokanga, l'organisation Nyonso des artistes. Donc on a un simple fils, un simple artiste. On enseigne le président Massoumou, donc on a un TPC, ils ont maman. C'est la grande organisation, il y a artistes. Donc, cette possibilité, vous avez vers Papa Massoum. Nous avons 30% artistes, 70% papa. Papa Massoum. Nous avons mérité le respect. Pour Sengi Nabino, comme Papa Massoum, nous sommes responsables de Nyonso, il y a une association d'artistes. Ceux qui sont bons artistes, ceux qui sont vrais, sont bons artistes. À l'exception, il n'y a aucune association. Si vous êtes pour nous, nous allons continuer à Koufa. Nous allons plus dans ma mais nous allons projeter. Donc, bon Mekagotal, avec beaucoup de respect, Papa Massoumou, ainsi que l'organisation Nyonso, on a bon délibino le col à Lek, Moana, un simple artiste. Ceux qui ont écouté, ils ont passé pour l'art congolais. Donc ils ont passé pour les artistes congolais, surtout nous les artistes comédiens. Et on a saigné ceux qui pour mettre fin d'abord dans des autres topés dans la compréhension. Azapona biso, ce qui veut dire Aosunga biso artiste comédien. Aza musika na biso, c'est que Azapona biso artiste comédien. Peut-être ceux qui Bino Nyonso qui organisé. Peut-être on a trop de pour Nabiso. Tozo Koufa. Et que les artistes prennent aussi conscience que trop Koufa. Kolo. Tozo Keko rendre, Tozo Keko Kozongisa. Notre sœur, la dernière des mères naïe. Na 100 millions de ans. Kanisa ina misala naïe. Kanisa ina misala naïe. Kolo. Et belé tout ça a tobo sanae mais que les familles otikana na passe ya libela cimetière et belé baleli ba omela masanga et belé kolo ba oseka kolo tobo sana mais sunga famille tata sunga bana osa le père des orphelins. Regarde les enfants qui sont restés, mon Dieu, ils sont contrôle ya fia bana oy sunga libota oy ba père de Seigneur mon Dieu ça qui motuya koleka motuya tata. Et mon ami même liboso libota sotoye parce que tu es nani ya Diana Salaki. Kanisae atana bolamo sala tata atuvate sika malampeni na yo tamba bomoy parce que aujourd'hui après la mort nde ya mwande misala na biso kola na biso. Tata tikanzela tozoke kosonga esimama epai na yo na kombo ya nkolo na biso tondimela Yesu Masiya Nazareth oyo aza mokonzi mpe mobikisi na biso nde na kondima tolobi amen. Merci. Au sénateur, pour le membre de la famille, retrouvez la résidence familiale à Matala. Nous profitons pour remercier le comité d'organisation, le président Massoumou, le président Omar Katombo Alger, le président Guécho, Marina Fetouka Yombe. Voilà. Serge Moto. Merci beaucoup pour l'organisation. Merci. Félicitations à l'équipe. Merci que vous-même. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour l'artiste? Bravo l'artiste. Bête Maboko Sikosali. Bête Maboko Makasi s'il vous plaît.
Bata YouTube wana makambo. Richard. Zawa. Vous avez dit sommet, à terre, vous êtes aux oreilles. Maman, ça a rien, ça m'a aussi. Pona masolo ya culture ya Congo oka masolo ya ndule ndenge kotambola kaka awa na micro libre oza libre loba. Bon, toujours souhaité pour vous les alati pour ma camarade la bien, mais espérons que vous alati et aussi la nzamba roide sur vous alati ndenge olingi kasiko finga te po jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo o consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epa ya jemima ibele ayokania